balandi ya radio télévision kimbangiste ratelki en sigle. Lelo tozali bongo mokolo mwa dimanche le 3 octobre 2021 katikati na paroisse ya Paris Saint-Ouen. Le 3 octobre 1921 biso nyonso toyebi na bolamu ezalaki bongo journée ya condamnation ya Papa Simon Kimbangu na mboka ya Mbanza-Ngungu. Mokolo mwa lelo tokoteyama na mama na biso mama diaconesse Marie Luyindu Ladio oyo akotangela biso bongo na Psaume 76 1 à 4, Exode 21 à 17 et puis na Luc 23 13 à 28. Tozali pe bongo na présence ya mama na biso mama Marie Mwilu Diangenda. Totombeli bino bongo bolandi bolamu. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel mon Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux du bas de la terre. Tu ne te poseras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel mon Dieu, je suis un Dieu jaloux qui vit l'unité du Père sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à une génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne parleras pas de nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera point impie celui qui parlera son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger qui est dans les portes. Car ainsi que l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans l'équité de l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dévoreras point, tu ne commettras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni ta servante, ni son bétail, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain, à ton les anges du ciel ne font que me louer, même les animaux ont leur façon de me louer. Les oiseaux qui volent ne font que me louer. Et toi, humain, créature de mes propres mains, tu ignores qui tu dois louer ici bas. Et toi, humain, créature de mes propres mains, tu ignores qui tu dois louer ici bas. Les anges du ciel ne font que me louer, même les animaux ont leur façon de me louer. Les oiseaux qui volent ne font que me louer. Et toi, humain, créature de mes propres mains, tu ignores qui tu dois louer ici bas. Et toi, humain, créature
anges, tu seras honteux. En voyant tous les saints, tu seras honteux. En voyant les créatures différentes vivant dans ce monde, louer l'Éternel. Tu seras honteux. En voyant les anges, tu seras honteux. En voyant tous les saints, tu seras honteux. En voyant les créatures différentes vivant dans ce monde, louer l'Éternel. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia,
pesa kimya kwete bajani bana bayo omabota makolela pesa kimya kwete bajani bana bayo enzambe yo bolingo enzambe yo boboto enzambe yo ndekimya tika kimya nayo emonana enzambe yo bolingo enzambe yo boboto enzambe yo ndekimya tika kimya nayo emonana omabota makolela pesa kimya kwete bajani bana bayo omabota makolela pesa kimya kwete bajani bana bayo omabota makolela pesa kimya kwete bajani bana bayo pesa kimya omabota makolela nayo nzambe aseleki omokili enzambe sunga bisa nzambe sunga pesa kimya omabota makolela nayo nzambe aseleki omokili enzambe sunga bisa nzambe sunga pesa kimya omabota makolela nayo nzambe aseleki omokili enzambe sunga bisa nzambe sunga pesa kimya omabota makolela nayo nzambe aseleki omokili enzambe sunga biso loposo lindo loposo na yo ezangi kimya tata nzambe makila mabato makosopana omiso mayo tata nzambe o kimya tokosenga nayo buya tokosenga otosalela yo kimya tokosenga nayo buya tokosenga otosalela yo kimya tokosenga nayo buya tokosenga tata nzambe sunga pesa kimya omabota makolela nayo nzambe aseleki omokili enzambe sunga bisa nzambe sunga pesa kimya omabota makolela nayo nzambe aseleki omokili enzambe sunga bisa nzambe sunga pesa kimya omabota makolela nayo nzambe aseleki omokili enzambe sunga biso loposo lindo loposo na yo ezangi kimya tata nzambe makila mabato makosopana omiso mayo tata nzambe o kimya tokosenga nayo buya tokosenga otosalela yo kimya tokosenga nayo buya tokosenga otosalela yo kimya tokosenga nayo buya tokosenga otosalela yo tata nzambe sunga pesa kimya omabota makolela nayo nzambe aseleki omokili enzambe sunga bisa nzambe sunga pesa kimya omabota makolela nayo nzambe aseleki omokili enzambe sunga bisa nzambe sunga pesa kimya omabota makolela nayo nzambe aseleki omokili enzambe
biso tata mesunga pesa kimia o mabota makolela na yo nzambe baseleki o mokili enzambe sunga biso tata mesunga pesa kimia o mabota makolela na yo nzambe baseleki o mokili enzambe sunga biso Bangu amona kipasi Toma odo kwa kipona wale moto papa Tala pasi amona kipona kai Nakoma moto ya lokumu Toma kibangu amona kipasi Toma odo kwa kipona wale moto papa amona kipona ngai nakoma moto ya lokumu pasi ya toma kimbangu etomoli ngai moto moino lelo yo ngai nakomi moto ya lokumu kati ya mabota Nakumisa yo kata kimangu Molingo monene ona kisinga Molingo mwana Mokumisi yo Nasalela yo kikino libela Nakumisi yo kata kimangu Molingo monene ona kisinga Molingo mwana mokumisio nasalela yo tikino libela kibangu nzambe tika okumisama kibangu nzambe tika okumisama Gola, Kumisio, Tatakina.
mokonzi ya tata Kimbangu tokolonga ya solo mokonzi mokwe kotambwisa mabota maso awose Kimbangu mokonzi likana biso likolo ya mokonzi ya tata Kimbangu tokolonga ya solo mokonzi mokwe kotambwisa mabota maso awose Kimbangu mokonzi likana biso likolo ya mokonzi ya tata Kimbangu tokolonga ya solo mokonzi mokwe kotambwisa mabota maso awose Kimbangu mokonzi likana biso likolo ya mokonzi ya tata Kimbangu tokolonga ya solo mokonzi mokwe kotambwisa mabota maso awose Kimbangu mokonzi mabota botalaka bamibino babuta wapi ebakoko banga banani yomolimo masatulani ebandeko ebo yakatosipila mokonzi boyonga ebumela seko batela mibeko mokonzi ya Kimbangu ekolongisa mokili oyo libela batela mibeko mokonzi ya Kimbangu ekolongisa mokili oyo libela bino mabota botalaka mokili wabuta wapi ebakoko banga banani bino molimo bosambulani ebandeko ebo yakatosipila mokonzi ya batela mibeko mokonzi ya Kimbangu ekolongisa mokili oyo libela batela mibeko mokonzi ya Kimbangu ekolongisa mokili oyo libela ekolongisa mokili oyo libela bino mabota botalaka soki bino mabuta wapi ebakoko banga banani bino molimo sandulani ebandeko ebo yakatosipela mokonzi ya ebumela seko batela mibeko mokonzi ya Kimbangu ekolongisa mokili oyo libela batela mibeko mokonzi ya Kimbangu ekolongisa mokili oyo libela
Libération de l'homme noir. Yawana papa, lelo ezali mokolo monene, tokosenga na konsigne yo pesaki biso po ete totambola na esprit na yo papa kimbao. Esprit wana elingaka etambola na baprincipe na yo yango wana okomisela biso makanisi na biso ezali ombele ya bana mike yolata biso po ete tokokisama bademo oyo bazanga miso bazali kotumisa biso bakoki komona biso te parce que bango baza na miso te bazali na matoi te me kabako bengama na solo na yo na esprit na yo oyo ezokolataka biso po ete pasi ezala na kati na biso te lolendo na yo kimia na yo ezala kati na biso na kombo na bino misato ya likolo tata mwana mpe tata molimo santo amen.
papa Simone Kimbango Kiangani Kibana Tanzao Sono Dala Beto Bana Bautaka Woka Utuka Tuna Umeki Vosogelanga Amura Katika Beto Dala Papa Yeba Mama Izi Wanatwala Ko Usomisa Bani Ilo Benetaka Ikawa Kala Mukati ya Bao parce que ma voix on va façon ina nzuri lobelemu kumbatata mwana yebevalo amen toka ilobana tata nzambe o Israël yoka yawe mokonzi na yo inga yawe nzambe na yo na motema moko molimo na yo mobimba pe na makanisi mayo manso tika ete malako mai ngai nazali kolaka yo mazala na motema na yo na tika ete boyebisa bango na bana na bino pe bosala bango ntango bozali na mobembo to na ntango bozali na kolala to na tango bozali kolamuka kolo na biso Yesu Kristu aloba ete bokeba ete botiola bana mikete pamba te nazali koloba na bino ete banze kuna na likolo bakotalaka elongi na tata na ngai ntango nyonso tata na bino kuna na likolo alingi te ete moko kati na bana mike apunga yango wana soki nani akoyangela mwana moke na kombo na ngai akoyangela ngai bamemela ye bana mike ete apambola bango bayekoli bapabelaki bango Yesu amonaka bongo asilikaka alobaka na bango ete botika bana mike baya mboka na ngai bopekisa bango te pamba te bokonzi ya likolo ezali na bato oyo bazali lolenge na bango nazali koloba solo ete soko moto nini akoyamba bokonzi na likolo lokola mwana moke te akokota na likolo te asingaka bango na maboko apambolaki bango atiaki maboko likolo na bango toyangani awa biso banso liboso na tata nzambe pe liboso na bato banso kopesa bana oyo na tata nzambe pe na lingomba na ye tosepeli elongo na batata na bamama mpo na likambo ewuti na tata nzambe tika ete bobokola malamu bana oyo bolakisa bango makambo ya kopikisa molimo na bango pe botinda bango ntango nyonso epai na nkolo na biso Yesu Kristu oyo azali ndeko monene na bana na kombo na lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristu nazali kotuna bino liboso na tata nzambe bondimi ete bana na bino bazali likabo ewuti na tata nzambe pe bokobokola bango kati na bolingo ya tata nzambe uto bomwana na bango bondimi bongo na nguya ya tata nzambe pe molimo mosantu solo ete bokokolisa bana kaka na nzela ya nkolo pe bokobongisa bizaleli na bino nyonso na ndako
na bino na makambo na bino manso ete bana bazala kaka na etamboli malamu kati na nkolo na biso Yesu Kristo. Bondimi bongo batata na yambi bino na lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu na nkombo ya Tata, Mwana mpe Molimo Santu. Tika Yawe amonisa elongi na ye mpe kati na bino mpe apesa bino ngolu na ye. Tika Yawe abongola elongi na ye epai na bino apesa bino kimia. Totoni yo na likabo oyo opesi na bana bayo. Tosengi yo Tata kosunga bango bakokola bana oyo na botosi mpe na yo. Pambola bango na bandambo na bango. Petika ete babongisa makambo na bango nyonso kati na ndako na bango. Pe bayebisa bana na bango ezaleli malamu ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo mwana akoki kolanda awa onse. Tata Nzambe, yokela biso na tina ya bana oyo osunga bango na mabe nyonso ya mokili. Batela bango mpe yo moko mpenza yebisa bango na bolingo na yo mpe kebisa bango na bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo mwana na yo ya bolingo. Bongisela bango esika awa na se mpe na likolo mboka na yo. Tosengi na yo na nkombo ya Tata, Mwana mpe Molimo Santu. Amen. Maman mpe bapapa selo baleka liboso mpona makambo. Tokosenga na ndeko na biso bafetiste batambusa biso.
116, versets 2 à 4. Après le lire la milieu au deuxième Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Texte de notre pour l'autre, ce que nous avons parlé à lui. Luc 23, verset 13 à 28. Luc chapitre 23, verset 13 à 28. Somos le total à la moana de mon sang. Nous sommes là, et commandé sentence et mort confirmée. Total à la moana de mon sang. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et les peuple de l'air dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant les peuples à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je l'ai trouvé coupable des choses dont vous l'accusez. Ni Hérode non plus. Car il nous l'a envoyé, et voici cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Je le relâche donc. Après avoir fait battre des vierges, à chaque fête, il était obligé de les relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et tous les maires. Pilate les parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et il crie: crucifiez, crucifiez-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qu'il mérite la mort. Je le relâcherai donc, après avoir fait battre les verges. Mais ils insistèrent, avant qu'il demanda qu'il fût crucifié, et leur cri l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demande sera fait. Comme il demandait, comme il amenait, il relâcha celui qui avait été mis en prison dans sédition et pour meurtre, et qu'il le relâche, et qu'il le relâche. Et il livre Jésus à leur volonté. Comme il avait l'air, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et il le chargèrent de la croix pour qu'il le porta derrière Jésus. Il avait suivi une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Tout ce qui pourra nous Amen. Oya basi ayo, papa sebuti wangu
condamné injustement pour la conviction absolue. Il y a un papa Simon Kimbango tokoloba nini. Tosenga kama wana bino wakati ne siku yo. Nguya na bino ekitako ebomba biso. Na kulabira kulisa wana yo na kulabira ko na sama sama sumu. Mina sivyo la kana sala kwa msema prestima. Yo se ko ni wakati na mwana leo ni bai na yo. Ina na mapato na watu sengi. Ili ya wakati ne siku yo no so wakati ya polisi na polisi na kama sama kama ya yo. Tokio ya ni mara kwa msula na kwa hiyo tarehe mwana kutata Mungu sana. Amen. Na kwa tarehe mwana kutata Mungu sana tusio kama kazi na mpaka ya mazengo. Tutaka na Psalm chapitre 76 verset 1 à 4. Ni basi kwa tunataka na mazengo na ndio tusio kutaka. Wewe lazima kuingia kwa mazengo za 150. Mais comment na wakati dari la kuni, entra la kuni, va la kuni, moisa la kuni, salva kuni. Pero si tú le vas aquí para poner a kuni, se cansa, sabe de llevar el padre. Pero se trata de llevar aquí de lo que viene a la para que va mamá para que considere que y ahora para usted no va a llevar que empieza a ganar ya la crisis. Y ya no es más que para hacer esa más bahwa ini na kutana kusoma kwenu ile kumaki pamoja na sio ya basi ya mawa ona nini unatisa osa to basi wewe lakini kuna hizo bazara basi kali yake so kwa wale kuna kwa yake so kwa wale sio kwa bali shughuli sio kwa mwanadamu zamani measo les assailles les assailles en a 12. Mais les amants assailles en a 12 dans le chapitre 76 de la vie à part. Mais dans le chapitre de ce qu'on a dit parce qu'on a la mission. Est-ce qu'on a la mission on vient à la Tanzanie? On a vu qu'il y a des prononcés, il y a un masse, et ça la passe, et ça la laisse, et ça la e non solo la passare nel solo ieri era nel discorso ieri essere na Gerusalemme la base di Israele na Nazareth na Mioso papa di Israele Zanzare ia nel na guerra di Gerusalemme o battiva pesi ieri a Zanzare e ora è sempre con la nostra sono così chapitre un po' la vedo tutta l'importanza un po' la vedo. Sono tutte dalla casa di questo programma di Solo o va di macchina da guarda di assai di tempo e sarà che portazza moneta e non va a usare la Tanzania papa di un nuovo da Tanzania bisogno di spogliare ragazzo di Tanzania con una massa ya solo io di una portazza moneta da scuola messo della tavola devi papà sono in mappa alle usare bazio di una casa di buona bazio di una di papà e papà sono in mappa te la cosa usare a sai a bazio di bazio di una poco e tutta la bazio la presa mentre papà e mamma si era di papà sono in mappa papà te la tutta la polizia e loro di essere a sera io ti imbauti, usare la bazia di non bisogna
Mettetevi a posto come mi sarà di sera o di sarà nel cuidare sono le risultati forti da te no dopo che ci sono risultati e che si sia sorta ci sono la mezza porta già provata ma la porta della mezza porta ma protocollo ma l'essenziale dopo si va bene abbiamo detto male per solo la paese sono i corposi mobilizzati la porta poi che il potere del mondo una quindi sarà per la mano buonissima la prego parla che usano tutti ma quando tu sarà tutto il mondo che sei alla per usare la di cavo che cada una devi avere una che sia come a sana delle e man pass e me vai passare la potere lì ma potere del mondo mais les ambassades comme nous sont pas aussi promesses naïves à réaliser à nous avons quand on a essayé de réaliser promesses voilà tant qu'on a pas essayé de la mathématique comme que non pas on a essayé de faire comme si la parole était promise mais le soir dans les années de Kaki ma femme a été dans là pas parler bon tout ça ça va se soutenir au niveau de l'école ça va Israël Bapak saya pada Yunus, bapak saya kata sama aku, Papa itu saya kata Mois asal bapak belajar nanti, oh itu sudah ini biasa kita datang dari apa? Mereka semua lima, pokoknya bapak nanti sudah ada sepuluh. Itu saya pernah saya semakai bapak nanti pas. Mesti lagi nanti semua bapak saya itu saya kata sama aku, mereka saya mati, oh kalau saya kata saya Inzaka saki na Moïse tellement murmure de kaki que ati da wando izombi ko ba ko tela ko ba ko ba ila mais de la siko ba ko yima yime ki kati na wale se na bana Israël o to ko sala comparaison le no biso to ko yima Israël nzaba do bibo biso to bibo nzaba do bibo biso to te ya na kala so ko ba ni sala na ba no ni wala mais mi ba ndima ki ba ko kele bakena kitu tuyibi yako elonga izaki kaka na session na kalere parce que kondima lelo pe biso bakoseka ka biso tozala kondima pamba te so kondima ya lite misala na biso kozala pamba soko tozala kondima te misala na biso kozala pamba te tozala biso so balobi boye yo so pamba te tozala kondima te tozala kondima tozala kola mana Israel te pasi zalaka na tani wana koyima nyekota ekati na bango baposani nina sikolo ba nyonso nzamba sala ekati na bango taka mama biso la kona lende tozali awa le trop 2021 ya centenaire tobosana kati o papa sino kumanga sala ekati na biso pasi nyonso ya moni asala kyango na sikolo ba kona yete kona bala na yete na sala kyango kona biso l'homme noir biso ngai na to fata biso so bayi ya ngala nikamara to kusala kaya kote to tika ko yimalima to tika ko sala oyo le to ko sala ko banya to la maduba oyo papa sino ko akala ko pesa biso oyo ba kutaka la biso na kati ya kala nzali papa sino timba mo yemo ko boke ila ye eloko dia ya bana na kiri me na tikiri no se mukanda ya nzali ninyo oyo to tanga na mukanda ya nzambe oyo na ase un nouveau testament ekokaki na lelo bana biso pamba te ye ayebi nyonso bozala koposa bolubanga na mokanda na nzambe yango na tata mama oyo tozala koposa tolubanga na mokanda na nzambe mpo bareponse nyonso eza na kati pamba te yanga yatikilaki biso mokanda yango totika koyimayima tolongola baduti tokanisa pasi oyo ya monaki tokanisa pasi oyo ya monaki nde na siko oluba na bino image banaka ya kotala papa na ngenda vraiment atina loboko na litama juste théâtre ya chetika azodakisa mais pasi kati na motema ye mokasi koloba ntango tata na bango baye kokanga ye bango bazali bana moke mais azomona ndenge tata na bango azodeplace bango na mama na bango azwi bango amemi bango pendant 2 minutes azwi bana na ye atena bango na mama moyi mpona kodakisa monene na ye ndenge mosi kotala kati na nzambe akokangamaka te pamba te ye aza nyonso aza na nguya nyonso elonga ezali pai na ye tata mama
papa sino kimba balonga bapapa balongi papa sino kimba biso mpe tokolonga kaka soko tosi mibeko oyo bakotangela biso na mokolo na mokolo mpo kasi na mibeko soko tozala biso ekozala pasi na biso ekozala pasi na biso mokolo na mokolo ye mo papa nanezalaka nzela wana ezalaka nango te soko kotambola na combien de kilometre à l'air ye mo pasa wana donc nzela mosu ya kokimila yali te tata mama tozala biso na nzela mosu ya kokimila te kaka wana me na motosi na kolanda oyo nyonso ya kosenga biso soko tolandi yango tobenga mibala na ye na solo soko tolandi yango tokanisi pasi oyo amonaki nde elonga na biso eza esika wana nakanisi na mibeko toleki oyo biso tokokanga na kati na mibeko ya motuya ezali kotosi soko totosi nde tokosalela na solo epuis eloko moko kaka tokotraverse moko tosi kobongisa na moto kati na mibeko oyo tokozala na yango oyo eza na verset 16 verset 16 oyo basi koluka na biso matatu ya lokuta kati na bizali na biso pamba te matatu ya lokuta kokosila baninga makambo yango wana esalaki mpasi tokozonga totali meme nde totali na kati na mokanda ya liki ndenge nini lokuta kokosila moto likambo epesaki mpasi papa somoki mbango na ntango na yeke na kati ezalaki ndenge wana faux témoignage yango esalaki mpasi mene asoba ya nzambe kotikala se ya nzambe nakanisi na kati na mibeko toleki tosi kotanga na mokanda na biso ya liki totanga na mokanda ya liki chapitre 60 chapitre 23 de 13 à 28 kuna tosi kotanga na mokanda wana toyebi nini tosi kotanga mokongani me toyebi biso banso tokolobola moke liki azalaki nani liki azalaki médecin liki azalaki ni apôtre à Jésus ni juif bazalaki grec me ye akomi mikanda mibale akomi mokanda oyo ya liki mpo akomaki mokanda ya acte des apôtres mokanda ya liki ntango akomi yango azalaki kotuna nde arecueillir batémoignage ya bato mpo ntango wana ye azalaki nde na sikolo bazalaki moyekoli ya nkolo yesu te me akendaki vers Marie mama ya yesu mpe batémoignage mosusu oyo ye abandaki kotuna yango etindaki akoma mokanda ya liki mais soki toteli na mokanda oyo ya mibale oyo akomaki ya acte des apôtres eza ye moko batémoin oyo ye moko difeki oyo ye moko amonaki oyo ye moko ayokaki yango wana nde esalaki akomaki mokanda ya acte des apôtres mais lelo tokolobela acte des apôtres te tozolobela nde mokanda ya liki liki akomi mokanda wana oyo totangi mpona lelo totangi na si koloba na mokanda na moto ya mokanda basi kolobela biso liwa ya nkolo yesu ezalaki confirme liwa ya nkolo yesu ezalaki confirme ndenge nini na sikolo batoyebi histoire so tozotanga koyeba makambo ebele histoire ya nkolo yesu na barabasi toyebi yango pamba te nkolo yesu eloko nini akangamelaki eloko nini bakangelaki nkolo yesu mpo bamema ye ti azala crucifie nkolo yesu nde ye moto amemelaki si lumière nkolo yesu nde ye asali makambo ebele ye moko alobi nga nasali me oyo akoya na nsima na ngai mpe akosala oyo ekoleka ngai nkolo yesu asalaki eloko moko mabe te ye nde amemelaki biso kutu lumière me ya sono kati na mokili biso bato toza na ndenge tokanisaka yango baloba na biso ya sono makasi ya biso bato na ya nzambe ekokani te na bolamu oyo mwana na nzambe ayaki nango kati na mokili me mokili mondimi ye kaka te mokili momonisi ye pasi mokili monyokoli ye mokili mondimi kutu bana basi abima na kati na boloko oyo azalaki prisonnier nde tosi kotanga yango ke mwana na nzambe batika ye me pilati tosi kotanga nga alobi j'ai interrogé toyebi biso nyonso ke soko moto akangami azalaka toujours na procès azala interrogé mpo bayeba nini oyo asali me mwana na nzambe jésus azalaki interrogé me pilate ye moko azocomprendre tabi mais j'ai interrogé cet homme me nazomona te eloko nini oyo nga na kokondane ye parce que nazomona eloko oyo asali ntosi kotanga yango fulu telme bandaki toujours
toujours kogala crucifié le sala yendo kuboma ye atunaki 3 fois les mêmes questions bazongisaki a crucifié kolona biso Jésus mais atika Barnabas babimisaki prisonnier parce que ndenge tokoloba yango mongongo ya nzambe eza mongongo ya peuple Pilate alingaki ndenge peuple elobaki endimi batika Barnabas babwa crucifié mwana nzambe asalaki lolenge ndenge fule elobaki batata bamama tolandi l'histoire oyo ndenge tosi kotala ya Pilate na Jésus nazokoyi lisusu atundaki quand même a interrogé Jésus alobi amoni eloko ya kokondane ye te eloko ya kocrucifie te parce que aza innocent etotala fule nini crucifie le mbala misato Pilate asalaki ndenge fule elobaki me ya solo biso na mokolo na lelo eloko nini biso tovandeli oyo wana totangi ya ligi ndenge na sikoloba ezalaki na ntango wana ya kala même si eza na Nouveau Testament me lelo biso eloko ya motuya ya mokolo na lelo tovandi nango tozokanisa pasi oyo ya Papa Simon Kimbangu condamnation ya Papa Simon Kimbangu, il a été condamné injustement. Condamné injustement pour la camoufler. Parce que tout le monde a si matoté na mukana na nzambe kaka na kati na liga. Tango Jésus va s'en interroger, nous tous les alaki Pilate a tunaki. Yo zamona na nzambe. Vous êtes le Christ. Jésus a dit ça que si vous le dites. Donc ce qu'on lobby a posé pour yebi ngala sana mwana na nzambe. Mais ce qu'on t'a la tango ya Papa Simon Kimbangu ndenge na siko loba il a été condamné injustement. Papa Simon Kimbangu est à Salaka. Tomi pose la question, Tomi Tuna, le 3 octobre 2020, il y a 100 ans. Papa Simon Kimbangu est à Salaka. Et là on est baptisé qui a tort. Et là on est baptisé injustement. Et comme il y a Salaka. Pambate, Papa Simon Kimbangu baptisé, balobi azotia trouble. Azotangisa batu po bafuta impoté. Mais to yebi na wakati ya ngomba na biso tozana ba recommandation. Tosala biso leta. Nina siko loba po mutu anduka sala likambo ya mabe akonduka toujours témoignage moko ya mabe po te etinda ke mutu wana basala yeso kondenge. Na tango wana pesa ya ndenge wana. Baluki makambo ya kuta oyo Jésus de Rossi a interrogé quand même Papa Simon Kimbangu. Est-ce que vous êtes Moulouse? Il y a le oui. Je suis l'envoyé de Jésus-Christ. Atunaki Yesu. Yonde mutosoko sele nguya nini oyo sala ngo oyo yo sala miracle yo sala. Ya bati nguya mwana mtina. Na mutinda na ngai Jésus-Christ. Yenda kusaki nguya. Na nyoso Papa Simon Kimbangu kwa zaki na nguya soko nguya alite akoye kosala makambo ade zo bitso totali to zona na bisomo totali nguya ya nzambe ya kopesa ka wa ya ngode pesa ka nyoso tangu zoko sala nzambe na solo lelo mate ya ko ya biso ya ko na lelo ngana isila mo victoire Christ souffrance ya Papa Simon Kimbangu comme victoire kati na biso elonga na biso. Yandimi, adokami, abidami sans faire coup de fouet, nous sommes en ngai na yo. Mais l'homme o yandimi la ki ngai na yo brevi perdido, mona na mkolo ya yete, na nous sommes en train de le animati, anyokami abetami, nous sommes basala ki aboita ndimi ya. Pamba te posa na ya salaki, nzambe ya biso ya batu munu na makolo ni. Pamba iso totel na tamakala, totel na makana ya yete. Na mukana ya nzambe nesi sikotanga na tango akala bajibi Jésus ayaki mpona bango mais pamba te kotosa ezalaki na mukana ya nzambe atotangi yango ye moko Jésus alobi nakolongola eloko ya moto napesa na bino nakotinda ngo na lipoto ekobotela yango pamba te Papa Simon Kimbangu ayaki tozala fier victoire tolongi mais tosala attention elonga yango eza ya modele nini
ngai na yo soki toza na kati lelonga wana estce totosaka oyo bakosengaka biso tokotosaka maloba ya nzambe oyo bakolobaka na biso mokolo na mokolo oyo tozosala oyo biso tokanisi soko biso tozosala kaka oyo biso tokanisi mpasi nakoloba likambo moko oyo ngai moko nasali constat na ngai tokoteli baretraite na 89 biso na mikili na poto papa dia ngenda ndenge aza na posa na ye biso na ye ezalaki surtout biso bato yaki na mikili oyo papa dia ngenda ezali à chaque fois ke bana oyo baza na mikili na misika même soko na mabonde je suis na bapriere na bango je suis attentif na mabonde na bango parce que tentation eza mingi tokoti retraite awa na 89 tokoti retraite oyo banzembo c'était papa tindila ye biso bato maman Kamu, papa grand-père, na papa Mfoko. Ba yeko kota biso retraite, kota retraite na modèle. Makambo sama yosoma ki andenge na ndenge. Ma maman Jobi ba kapta ki banzembo, ezaki na biso na retraite oya 89 awa na France. Mais nini papa ya ngenda salaki, alingaki pe. Tebo ni kambo se ko sala ba biso no to sala kati. Mene na siko ba constat na ngai na sali. Biso no to sala na. Mais yaki na loko moko ya moment papa dia ngenda nzambe atiaki lokati na biso ozo kosambela prière molimo ezali kati na biso ke moto ozo kosambela peut-être sensation wana bato ebele bamona yango te ozosambela ofukami mosasu na sete ozo komonte ya bato ebele bamona oza na sete me ozomata wana ezalaki tosalaki nano en communion tosalaki donc toperdre eloko moko kaka na koyimayima na biso kaka na kokotisa kotia mabe oyo tosi kotia na kati na lingomba tobosani kwasi oyo amonaki eloko wana toperda nayebi biso bato mosusu baza kaka na yango ke ntango ofukami okangi biso ntango obengi priere na yo oza susu na se te ozokokende donc eza lokola ozokende parce que na 21 esala bakinde wana papa dia ngenda kokosa biso te mpo mbate alobaki naza moyesi te atika ye bana esali na nzela ngai nakomisa biso nakomisa mpe na mokelaka alakisi biso nyonso apesi biso nyonso oyo azalaki mais sikoyo biso na mitundi tozosolisela ye tokamati makambo na biso ya mabe totie kati na lingomba tobosani mpasi oyo asilai komona tata mama so tokanisi mpasi oyo asilai komona nde nasi koloba ya solo lelo tokosala oyo tozokokanisa te toyembi banzembo yembami na journaux ya lelo po bate meme na 92 tozala wana mikili na poto oyo misu bazalaki na afrique bolimbisi esengamaki le 3 octobre 1992 biso bamama tosengaka bolimbisi pa ya bana na biso na batata parce que ezalaki recommandation papa dia ngenda posala ezalaki biso nyonso nde tosengaki bolimbisi ya dane tosengi bolimbisi ya bana na biso batata basengi pa ya bamama biso mpo tosengi alingaki tozala propre mais biso bakimba biso tozaka na likakosala yango mwa miniti miko tosali après tobosa ye na biso tobosanaka bonzambe facilement na minoko tozokoloba me oyo tosalaka ezokorespondre te na oyo nyonso balakisa biso mpona kolakisa ke mondele ya nzambe eza toujours elonga wana eza kati na biso acondition na esi koloba soko kaka tolandi oyo bango baza kosenga biso nini baza kosenga biso lelo papa sikoyo mwa kanga nini azoloba na biso ndanga lingaka ntango papa sikoyo mwa kanga azoloba asengaka nzembo wana un appel kobana na janvier 2020 papa ne cessait pas ya kosenga na kona ya déjà un appel wana un appel à toutes les nations tout entier to renoncer na makambo oyo toza nango mais bana papa bana koloba na biso ngai nayebi siko na se renoncer yo yebi siko se renoncer moto akoloba na place moninga aza te chacun dans sa examen de conscience ayeba oyo tata mokonzi abule papa simokumaka ni moni mosala azosenga est ce que naza toujours na yango to naza nango lisusu te yo moko pesa réponse pa yozali mais tokanisa mpasi wana ye atunamaki yo oza na mbongo mpo tonga lingomba ye alobaki mbongo nanga bato nanga bato na ye biso yo envers la ndenge tozali awa soko ya solo moto akutu na kati esika oyo
Vision à Yann, nous sommes pour la première fois, nous sommes tous en verre. Donc, il s'agit de mais est-ce qu'à l'intérieur, la carte de la vision, vert, blanc, sont une signification d'amour, il y a une amour de la est-ce que la carte de la vision est complètement modèle, voilà? Tous les sacs à toujours l'extérieur de la vision est à l'intérieur. La carte de la vision est l'unique de l'État. Et l'unique de la carte de la vision. Tata mama, toto sabatu baya zabe na biso. To kanisa pasi oyo papa si moto mango. Asili ko mona na 20 anyo pa mi. Amoni pasi condamné injustement le 3 octobre 1921. Papa de ngenda na sikoloba. Pasi za ikati na motema na ye. Na bonzoto se presa pasi ya ko mona tata na yo biso ne tozali. Ko mona tata na yo basala ko modèle wala esala ki pasi. Pasi wana ndenge na siko kweza victoire otolongi me condition eza kaka moko na kotosa soko victoire eza kati na biso soko tolongi lelo totali le 3 octobre papa ndobi fete bana mbanzangu meme e bana mbanzangu pamba te makambo ebandelaki wana na mbanzangu moko azalaki juge papa simoki mbanga azalaki juge injustement na mbanzangu et puis le 3 décembre 2021 nde yango bamemaki na lubumbashi on a que de ça la peine et à prendre les sentences à l'état. Tout y est par rapport on a tout y est par rapport à Siwana. Souvent tous ceux qui ont makamona ne makamu susu yo mabe tout ça dans le tika. Mais souvent tous ceux qui ont la mission wana te biso ya kaka verda nzembo kaka to y est mina siko bala bino na soma wa papa siko mba nzembo yo kaka siko pona ko laksa na munguna ko laksa na mokili ko laksa na batu ya ko kamamate pamba ta zanzambe akbakangi awa amona ni ape selfa mais mutazo na prison amona ni bipai mutu wana zanani azanzambe bisu batula bisu batundimi bisu batumbanse to saira ya solo po so to saira na solo te ezana biso parce que so kanisi paso ya mona ekati na biso oyo nyoto to sala ya to kosala ya mosiki tokanisa pasi wana na yango na kosenga na koleki boyembela biso nzembo mosiko koyemba na pese leturo otokanisa pasi ya papa même si lelo elonga na biso ekomi esengo pasi wana lelo biso tolongo asiza mezazo He
papa sino kuma biya sam ti da na ye me amana ko ko si samate na biso na ko lo baba biso ba timbangi se le lo to mi mona na ba biso ba jouer ya foot to za l'équipe le lo biso lo ba dia to za l'équipe na ko ko lo ba ko équipe timbangi c'est le beta nous allons jouer na équipe catholique. Sur l'exemple de la nini na masisa mana suka kwamba te to moni lelo na kama kala kimbangi sa kunama abundu samaki na kati na kimbangi sete. Kimbangi se babundu seke na badali banda ndenge na siko badali ki na tembo pasi ya pasi kumba. Mais lelo équipe ya foot ya biso toza na coach azoko ndenge ba coach basali basala. Mais biso lelo tozo bosana et pas il va que tu vas pitch na biso. Au lieu que le coach pitch l'équipe adversaire, biso ba pitch to comme coach ya mona carte ya équipe na biso. To tera siko coach na biso to yi. Coach wana c'est ça que wana papa passer responsable papa dans ce civil coach. Mais biso photo beta. To keito beta l'équipe biso pour tu balance to zwa l'équipe na biso. Tout ça c'est pas petit tata qui bit to tia mona équipe adversaire to lo to tika ko tia ba bit na équipe ya biso moko pa mate équipe so ko kola pa mate passe ko papa si moko ba mona ki lelo tango to tia ba bit na kati ya équipe na biso passe no so ya mona ki biso to kansila ko biso to kansa to bosa ni passe ya mona ki bale na biso to zwa vraiment to tirer ma bite na l'équipe adversaire pour te gagner pas mater ce qu'on le to comme bunda biso na biso et l'autre to oui mongo kibukonzi to posa ni passe ko ya monaki ya mwana na te ya na sisi ya to kanisa biwa ba bite na biso to tia na adversaire pour to gagner na succès pour la pouvoir na amen. Prions. Notre Père qui est ici, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
ya kumona mkono wa leo na mtu tuzalame na soka kupamba obeti biso bata obeti biso souffle de vie oyo tomoni mokolo wa leo moko te kati na biso asi comportaki na ndenge yo kolingaka oyetamana mokolo wa leo mikaka na mawa na yo pamba te mingi tozalaki na bango bazali lisusu te biso mpe toleki bango na eloko moko te mais ezali par sa grâce oyo ekonisi biso na eleko oyo toyaki na bazali ya pamba toleki nde ya bomoi lelo mokolo monene le 3 octobre na 1925 ezalaki mokolo ya pasi lelo tomoni na 2021 100 ans. Merci papa lelo na biso esika oyo papa yaka kosobanolaka na yo naleki bango eloko moko te yango na papa ata nango ekoki yo moko tamisa biso po ete biloko misala oyo opesa biso molimo biloko misala tokoka kosalela yango po ete mokolo ya suka tobikisaka na nkombo ya tata mwana nde tata molimo ensemble. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Centenaire, oyez. Centenaire, oyez. Chers papas et mamans, nous avons tous eu la prédication de notre diaconesse. Son thème d'aujourd'hui s'est focalisé sur la sentence de mort confirmée. Le 3 octobre 1921, 3 octobre 2021, jour pour jour, 100 ans. Le 3 octobre 1921, c'était un jour très sombre. Le ciel était gris. Même le soleil avait du mal à se lever. On m'a raconté l'histoire, comment ça s'est passé ce jour-là. Le 3 octobre 1921, le tribunal militaire de Tisbi, aujourd'hui Bazamine, où se trouve le chef spirituel, aujourd'hui, à l'époque c'était Tisbi, avait prononcé son jugement. Papa Simon Kimabou était condamné à mort. Comme l'a dit maman, je connais dans sa prédication. Les gens qui l'accompagnaient dans son ministère n'avaient pas compris le pourquoi. Il devait être condamné à mort. Pour avoir fait quoi? Tout simplement pour avoir dit que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Chers papas et mamans, Papa Simon Kimabou savait que son corps sera martyrisé, humilié, mais il s'est donné pour toi et moi, pour que nous soyons libres aujourd'hui comme nous le sommes. Il a voulu démontrer sa personnalité humaine et divine. Pour nous, Papa Simon Kimabou, le Saint-Esprit, parce qu'il savait bien tout ce qui allait lui arriver.
ne peut pas commander Dieu. Nous connaissons l'histoire. Une carte était envahie le 6 juin. On est venu pour l'arrêter. Mais comme ce n'était pas le jour qu'il avait choisi, nous connaissons l'histoire, comment ça s'est passé. Et le 10 septembre, il est allé à Mazasana. C'est là où il avait tout dit. Donc, tout ce qu'il avait prédit, c'est réalisé comme il a voulu. Parce qu'on ne peut pas commander Dieu. 37 000 familles déportées. Il y en a qui sont dans les régions de Cessou. On n'avait même pas retrouvé leur corps. L'amour du prochain, le respect du commandement et le travail. Chers papas et mamans, nous sommes dans une église du Saint-Esprit. Nous aussi, on a été prévenus de tout ce qui va se passer dans les jours à venir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Sanguinaire pour lui. Chers papas et mamans, Papa Simon Dumont et deux anciens ont souffert. Pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, c'est grâce à leur souffrance. Nous sommes libres aujourd'hui. Maman nous a très bien péché. Aimons-nous les uns les autres. Il a donné l'exemple de footballeur. Chers papas et mamans, là où nous allons, il y a des surprises encore qui nous attendent. Personne s'y attend. Personne s'y attend. Mais comme on dit en français, un homme averti en vaut deux. Nous avons été avertis. Tout ça, nous sommes allés dans la conseil de la mission, nous sommes allés là. Paroisse piloterie. Soyons les véritables humanistes. Parce que nous sommes des imams en miniature. Comme l'a souligné maman, bon, peut-être ici, on n'est pas connu, mais à Kinshasa, on doit en faire, on sait déjà qu'il est humaniste, c'est une humaniste. Par notre tenue, qui est l'espoir et la pureté. Nous devons être des modèles partout où nous sommes, même dans nos quartiers, partout où on se trouve. 3 octobre, c'était une journée, parlons les autres. Le ciel est gris. Pourtant, Papa Simon Dumont avait prévenu nos ancêtres, voilà ce qui va arriver. Mais ils n'avaient pas très bien compris le message. Cette condamnation, on les a découragés. Mais il leur avait dit, ne vous découragez pas. Je serai toujours avec vous. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi, papa et maman, nous courons derrière le dos. Soyons des vrais humanistes. Nous sommes des ambassadeurs.
yo nde oza molobeli na biso molobeli na biso na nyonso eza na kati na korali ya solo tomoni na kati na korali adimisha na mokolo ya lelo ya octobre mosala oyo papa sino tubakanga na pesi biso tolongoli bashani mpe tolo tomemamo na mbasa ya kiselili meko tokosenga na biso na kati na korali na biso ya adimisha 5 point mpe sa biso nde koyoka tozala momoko papa to ya solo soko kaka biso tokangami na bakuko bakaka ezala pasi tozala momoko po te kosala oyo eza ya komite eza nde ya tata na kosanga oyo kosenga mpa na yo okomisela biso osengela biso po te kine koyeka na koyekina na korali biso tozala momoko tosukisi kolona komona tata ya mwana pe tata na kosala
kanisila bana na yo oyo bazosili babai na yo na mokolo ya lelo baye bazaka na hopito na baprison bisika ya pasi ya solo papa lelo ntango ezalaki mabe bana na yo bakutani na poso na nzela kopesi kaka merci pamba te bitunga ezwi problème e papa yo kaka kopesaka lokolo koteja bana na yo kopesi merci kozwa lokumu ntango nasoki kokia kozonga na balaka papa zonza moko na kimia na yeto eyaki pasi ya mwana moko kati na biso nzambe na ngai oyebi bolobaki ete kozalaka pesa sportif mokolo oyo ya badati na bino lelo 3 octobre papa bana no aleli makambo ebele ezalaki bango to ezalaki biso bokalisila biso bozunga bana na bino bazali eprouve tosengi bokalisila bana na biso bakendeki na baekole koétudie bakendeki koluka mpe misala mikanda makambo mingi nzambe na ngai oyo ezalaki biso baambasadeur na bino bolobi nini papa boyesa ntango mokuse bopasa seleki na satano bopesa biso bolingo solo papa yango ezali biso oyo bolingo nde yango ezali base me toza na base de solide te nzambe na ngai tokobana nde mutu kasi yo nzambe moyo kokobama yo ezali te yo ozali komona biso nyonso ezali koleka tozali biyete lo ezali oyo nzambe okoyaka telelekekila mokoyeba bozala na biso boleka liboso bolongola baobstacle nyonso ya mabe okosobana na bino tona na bino na nsima tiko okokotisa biso na bandaka pamba te toyei kosomba teli koyeba toyei kosala mosaka na bino kimia na nzoto mpe belimo na nzeli bino banzambe tika ya kosalema na nkombo ya tatama na mpe tatama ni ensemble amen tokende malamu bandeko batali touti bongo kolanda kit na biso ya mokolo mwa lelo le 3 octobre na kati ya paroisse ya Paris Saint-Ouen. Mama Motei ateyaki biso malamu oyo ateyi biso tika ete tobomba yango. Message pe ya mama Marie Mwilu Diangenda oyo apesaki biso ezalaki motuya mpona mokolo mwa lelo le 3 octobre 1921 au 3 octobre 2021 ezali bongo centenaire depuis journée ya condamnation na mboka Mbanza-Ngungu ya papa Simon Kimbanga. Na nsima ya kamera tozali bongo na papa Branly Sweka na elobeli mosali na bino mama Judith Makumbu. À la coordination papa Lambert Makwemimo na équipe mobimba ya Ratelki France. Un grand merci na la boussole papa Simon Kimbangu Kiangani Molio Mosanti. Bonne fête à toute la famille kimbangiste dans le monde entier. Tolobi bongo tokutani mbala yasi.